soki malamu ezalaki tokoki koya te nakoki mpo kosala te mais tellement pasi elezali yango ozomona donc tozoboma kaka nzoto tala kaka mabumu bana maladi bandako nyonso toto misala ezalaka pasi kaka yango ozomona donc toza konyokola kaka nzoto kaka boye po tozoka ta mwa moke ka awa mosala tokoli nango yango eloko ozobokola bana ozotangisela bana ozolesela bana bavantage ezebele na mosala oyo esunga biso makasi yo mozomona kaka. Mbote na balandi nyonso ya Kapach Télévision partout boza dans le monde entier. Merci pour la fidélité na bino boza na ngokati na Kapach Télévision. Lelo équipe ya Kapach Télévision to kiti sur le terrain awa na il y a Kidiou donc to ko solana batu ba pêcheur to solana batu o basala ba carrière to yeba musala o basala ngondenge nini to yeba basala ndeni ni ba difficulté ni bakutana nango ba avantage nini to pe ba désavantage nini o bango bakutana nango. Merci l'équipe technique ya Kapach Télévision, merci na la patronne Cynthia Kapach général major général major vraiment yonde mokonza bakonzi eza bongo votre humble servante Sarah Limbute la naturelle mona mungala to sala ka musabino bomo to na kati donc ya bale munene yango équipe ombe Kapach Télévision kiteli bino atoso na ba maman na ba papa to mona ba maman misusu bazobuka mabanga ba papa puis bazobuka ba banga tandis que misala mususu pe ezali ya ça mais bango bandimi basala musala o vraiment eza esengo pona nga vraiment na sepeli nango vraiment kitoko makasi na moni bongo cameraman na biso Axel Mayela na pe show merci na image ya kitoko vraiment réalisation kitoko merci na Dio Mystique cordon Dio Mystique Mouteba notre cordon na pe show merci. Benda expliquer comment Benda expliquer comment matin Montréal Axel toye awa na ngambu awa abino mo bomoni to uti kuna na ngambu to kiti awa to moni bandeko basi bazo sala musala o vraiment ya mabanga eza kitoko mingi yango to sola na ndeko mbote to moni awa sala musala mabanga ça va bon na sala na ngai pour musala o sala ezate isunga biso na maba 100 francs esuva biso makasi. Boteka ngo boye combien de bo sala boye bosombi combien pe boteka combien bon pousse nde uta na ngambu kuna nkiudi e ya na pousse 5000 francs pousse so tali maison ngwana nde to cha boye 5000 au pesi muto mo lelo 3500 ça fait 8000 bon toteka cantine mo 800 francs cantine mo 800 francs siko ba difficulté ni beaucoup tana na poto moni ba mama misusu bazo katsa makolo na mai tandis que ba boîte tout pe zali mais bazo katsa makolo pour muselu de jeza na mabanga o qui peut ko glisser pour mai etcholi okei sikoyo pourquoi ba difficulté na mbongo ya kofuta boîte eza tetoni bon okoza pe na mbongo okoza pe na ngote okoza na ngote so koza na ngote na place ke mutaka telo lingala nelo ne poye pe yo lukambo na place que so yo za mbongo note malamo s'efforcer se traverser kana makolo pour choisir. Combien de temps de jours sali a depuis au bani musala? Bon, na kolo ba dia 6 mois. 6 mois. On s'est retrouvé peu moi on peut mona no kena on peut nanda ku famille e banena ko mona me na mikolo ne bakangena banzela zuwa mabeto sa kaka to ya kaka po moi moins d'erreur pe ko mutu ke ko kota boteki pe bo se retrouver. Oui mambo ele kana na mokili mikolo makambo ya coronavirus. Pe na mboka na biso bazola ki biso décision balobi ke confinement batunyo so ba vana ndako mais yo ozala na kati ndako te osano musala bon est-ce que osala ngo pena na ndenge pe ya bien bon baloba ki bongo mais biso ko tuna bakangi biso te
Attends que nous bakangi biso na nini na bandako te yango to kita to se sauver bon ata ba bipe to vana ndako soki ke ozana 100 francs tende tsinga na bana na mibale ya basi so na mbongo te olesa bango papa bango sala peka musalo so nde timbongo olesa bango ezate osani il faut se débrouiller pour se retrouver na bana. Merci Ndeko. Montréal Axel tozo quelques batuli sous to kinende kwa lobby. Donc eza musana est vraiment mesani nango to moni sou mama mususu pe ya moi si kitoko mais andimine ko sa musala abukane mabanga. Montréal Axel mère payé yo to sola pe na mère. Moi si kitoko yo ka suki vraiment asalongo na pi kitoko mais andimina ye ko bukane mabanga mère na ngai boni yo. To moni yo ozobuka mabanga. To za posa to yeba pourquoi ondimika ko sala musala o mabanga. Musala ezate. Musala ezate tandis que pe ba bilangi ezali misa pe misu bande kono pe lokola basi bazoteka na ba wenze ba épices mais yo ndimino ko buka mabanga risque tendo zobuka be kokipe e becho pe na loboko pe créer problème e beta nango déjà si to mesana musala to mesana nango yango to sa combien de temps déjà sali déjà na musala bambule belé na oyeba soute olie ça pe famille kana mombongo yo na musala yo ka musala to koli nango yango musala koli nango yango merci to ki ndende kwa lobby bambule belé vraiment asali na musala oyo to moni pe mama pe mususu yeyo mais na biso akangi kitambala abatela suki na Montréal Axel to zwa musala kitoko na Kapach télévision matabis télévision pe zali bon mo lolenge bana Cynthia Kapach général major ba travailler to zwa quelques bateaux mais na biso mbote omoni biso to zongelo lisusu boni mama Bien maman. Maman komboni. Toi bien. Kombo na nani? Comment na ma Betty. Ma Betty, to mona ki yo liboso oyaki o katia vraiment le bali yo banga no za pene lombo za soldat to mona ki ozo katisa to biti photo la na pela mère tia ba boîte ça mais mère andimi na ye aya ko sala ko tambola makona katia bali risque te. Ba risque za na meto sala ka bo kono kimisa bloqué dindate mo zo mona mai ndenge ebimeli biso mai. Yango to sa ka bo e ba risque za na ngo to sa ka bo po tala ka bloqué dindate. Siko combien de temps on sait déjà katina o sika? Lai, on sala mabanga depuis 2001. Depuis 19 ans yango. Mbongo pe lié sabana etangi sabana. Laisse etangi sa. Bana msukutu ba ekutanga na musalo. Siko mama na biso ba difficulté ni bo kutana ngo awa na kati o sika. Dakebele. Tant supo ko pesa pe kasa mbonga mabanga leo pa peso pe mabanga ti ba difficulté ngo tant suto ko boka pe bokote ka pe mabanga mbongo pe ye peti e komi ya kolanda ba difficulté ngo ana oyoki makambo ezo salama na esalami na monde mikolo oyo pona makambo ya coronavirus ezo boma batu pele belé surtout na Europe na batu ba okufa mais na Congo mokonza mboka loba ke batu ba bima te batambola te basala te to va na bandako balobi confinement donc to va na kati banda to bimate ko salate mais bino bolingi na bino mambo président lobité to monde pe belé abalati pe ba masque te ndinga pe naza na masque nanga to lati na relaxa yo to za nango molungende tande to sa molunge to za nango za na saki wana to za nango to ko boya malobo mo quantité presque pe mingi na boîte bazo kata mingi bazana bazo kimande molunge molunge pema ezali Maman, sikoyo avantage ni to pe désavantage nini okutana na kati ya musala ebele eloko ozoboko la bana ozotangisela bana ozolesela bana ba avantage ezebele na musala o esunga biso makasi yo mozomona kaka musala so ezosunga te jamais kosala ngo omoni kitoko mama mama vraiment to sepeli mingi vraiment Montréal to zape sous moi quelque papa awa balobela biso ba maman biso vraiment musala kitoko félicitations bo sala toujours so pe bata reformer bazali bo former bango vraiment ezo sala kitoko vraiment Montréal to kita to sala makambo ngo ralolenge notre patronne Cynthia Kapach général major soldat makasi grambila ye pe former bana to ye pa mama awa mama la biso mbote mama boni yo malam Maman na biso esengo ya komona vraiment ya osala musala na boy mama ndo so buka bongo ozobanga te ko beto pe na lisapi pe nazomona miso ezomona nakosala likambo na kana eteke na souffrir na liboko be na miso nazomona
Maman, ndenge ozosala musala na boye. Ba difficulté nini okuta na ondo ozosala? Ya. Soki bisengo ezalaki, soki malamu ezalaki, tokoki koya te. Nakoki mpo kosala te. Mais tellement pasi elezali. Yango ozomona donc tozoboma kaka nzoto tala kaka. Mabumu, bana, maladi, bandaku nyonso tout misala ezalaka pasi kaka. Yango ozomona donc toza konyokola kaka nzoto kaka boye po tozoka ta mwa muke. Pour moi kosala autrement exact. Bo soko luki lisungi pa bandeko. Moye exact wana luki donc famille kabwani. Nous osala espace ndenge ozofutela ngombo. Te na futela kambongo te. Futela mboto osala no fele. Nazosala ofele. Mabanga boye bo soma wana famille. Mabanga. Bon, prix fixe nde ezalaka te. Mutu na prix na ye ndenga bukeli ndenga kotekela loko ne pesa de pe ambongo yo kozala nango osombi. Mais ezobima na mai. Ok pour ça ofele oyi na ngopi osali tandis que ozwin osombi na o ezobima de na mai. Te ebimaka na mai te ko bima na mai eza ndenge nini. Soki mai ndenge ezalaka neti mai ekauki. Wana sikoyo bato babuka mabanga ba kasser babengaka bango nde bato bayaka babandi ko buka alibino sikoyo bandi ko soma ba déchets oneti boye bozo komi ko kangisa bosombi sima nango nde bandi ko sala nde kayasi. À part ça donc yo moko kozama makasi ya kubuka te. Mais côté que était comme nango bien bato ba yo somba. Côté ka mwa muke na ngolo nzambe. Sans quoi pena donc na ba mayo na makamunyo so mbele passe kaka. Comment la boye mai on za ko mata te za okita. Mai façon zo yela to yebite. Soki ekosuka boye soki pe ko continuer to yebite. To tala ka munena nzambe ndenge ye moko alingeli pour moi ko sala ezate. Au sein de combien de temps na musala no? Bon, na wumeli penza, en tout cas na wumeli. Na wumeli. Bana misusu pe ba osala musala o. Bon, ba mususu pe bazali. Bazali tozo sala na bango pe longo, tala kaka so pe muninga za souffrance ko linga te bokanga motema. Atuni yo lobaka kake to kende. Makasi na ye, bisengo na ye, pasi na ye soka moneke a sepeli a continuer. Soka moneke donc souffrance atiki. Bakanga na bango nde mutute. Ba ona memande ba yaka na bango. Merci maman Montréal boyo kilolenge maman lobi batupe o bozota la biso boyo kandenge vraiment maman bazoloba tozwa pe quelque papa noko bana tomoni pe awa to ebite yo o tinora palin to po ezaka accompagner yo pe ndaka o samusala la grand pêcheur goûte ya ba 28 la salle de musala o pusana boya voilà la ponte au sein de combien de temps dans le salon qui pêcheur? Bon, l'équipe a moulé belé, cause à 10 ans. Si quoi bah risque ni beaucoup de temps on a quatre mailles ni on pêcher. Est-ce que bambisi bazape belé, to bazate, to éviter? Talaga e balezanga ambisité, donc bambisi ba leki belé makasi, ba risque to kuta nango, ils appellent na pe à dégâts. Net ba kuna pena ne bala makasi. Ba risque to kuta nango ngwana. Donc ndeti soki na journée boy, au cause wa combien de mbisi ndingo pêcheur? Bon. So les minene na ko zo bango ata 15 et ba niveau qui était na équipe moko ata 50 000 moko qui ata 40 000 ba 10 000 20 000 ezali. Siko yo ndenge bosala musala na bino oyo ba avantage to pe ba désavantage ya musala oyo ezani. Bon ba avantage na biso pour na somba ka ba pirogue pour to pêchara ba avantage na biso ngwa. Vous ba désavantage kat na musala. Ba des avantages. Des avantages. C'est la période de Tcholi, des avantages. Ouais. Alors, si tu perds des pirogues, des avantages. Pour te perdre des singa, tu as mis tu sombaka. Tu as mis 200 000 faut sombi singa. Car les lots pour que pêcher ou perdre un Tcholi. Quand on va payer 100 000 lélo, on continue à payer et Tcholi. Des avantages toujours en combien d'années déjà au Sali Ande Bani Moussala? Bani Moussala depuis 2000 ans. Depuis déjà 20 ans déjà. Si on ndenge au Bana Moussala boy, mutuni nga pesa ka posa, o comme pêcheur, o yamba mo se retrouver à. Bon, ezali kokola pembeni ya mai. Kokola pembeni ya mai na zemo mkeko ya osakana na mai, tellement misala o pezala ya robeta bakayas ko buka mabanga. Nde to yo yekola na bumwana nde ti to kola esika mona yango nde to yeba yango tina lelo nde to koma ba pêcher parce que to koli esika ma ezali
Merci vraiment. Wana boyoki ndenge bandeko balobi vraiment tosoli na ba pêcheur tosoli pe na ba mama oyo bazobuka mabanga vraiment esalinga esengo ko mona ba mama bazosala musala boye vraiment nzambe abatela bango mikolo ebele abakisela bango susu basala su musala oyo pe bandeko oyo bazoya na simba mama ba travailler lisusu malamu. Merci vraiment na bino tout bozui temps vraiment ya kolanda biso. Merci ndenge bo commenter ki vraiment na émission na mona ba commentaire na bino pona makama masque oyo. Ndena lati masque oyo. Soki ezake na tiango boyo. Maloba nanga eyoka na te. Mwa boyoka ona oloba na bino ezate. Ya mwana na lati na kitisi yango tina kingo awa po boyoka oyo na oloba. Eza vraiment kitoko mingi. Merci na ba commentaire na bino. Merci na équipe technique ya Kapache Télévision. Na la patronne Cynthia Kapache Général Major na bandeko tout autres autres travailler na bango na moni bongo na cameraman pe na réalisation Montréal Axel Mayela pe na moni bongo cordon na ngai Joe Mystique Mouteba. Merci pour na ba image ya kitoko. Merci et ça bon votre humble servante Sarah Limbute la naturelle moi na mungala na ko sala semo sala pembeni ya mon major Cynthia Kapache Général Major la patronne maman CC maman mon conduit top modèle de la presse congolaise au boy au sali mokinayo to s'abonner massivement à Kapache Télévision pe na Matabis Télévision to aimer to partager ba commentaire na critique na bino et ça l'anga bien. Merci à la prochaine.